peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Bandela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Kolia ya pasi kelasi Hospital ya Biente Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne.
abattoir oyo babengi yango kombo nango Smithfield. Smithfield ezali abattoir batekaka kaka bangombe, bantaka, bangulu, banene, batekaka misuni, basoso, biloko nyonso eutaka na ferme, bakomi na ferme baye nango awa. Yaka kolakisa tala kuna na kati, bozomona kuna na kati wana bataka, kuna na kati bataba, tala nde bazokata taba kuna na kati zonsana. Eza Smithfield, place bakomaka bango nde bataba. Pourquoi pas elonga koekokosango na Congo, en Afrique. Abattoir oyo eza molai. Soki tozi kota Pascal, ebandi neti Pascal tukila sa na suka, molai nango. Soki tozi yango na ndenge likolo tokozongo banda première rue tiponga bi pokoma na abattoir oyo eza ya famille, eza baferme ya famille, baferme ya bafamille. Otombo soki otali awa eza bakoma bafamille. Central Meat Smithfield, comme abattoir Central Meat Smithfield. Tala yo atekaka bangombe aza na esengo bafilme ye. Pourquoi pas tokoki kosala eloko boye na Congo? Abattoir yango oyo soki tozwi yango bandi, soki tozwi yango na distance monene ya abattoir oyo eza neti obandi na première ligne timbonga bi abattoir. Soki tozwi yango kota Pascal obandi na Pascal tikinga sa na sika. Soki tozwi yango eza obandi na batete ti 7e ligne. Yango lelo na ngai nalakisa bino abattoir nalobaki bakosaki bino tro kasi ngai nakolisa bino baverité ebele mosusu nakoloba na plateau. Tola na nano publicité ya Next Gen Competition publicité. Bote na bino na annoncer bino début ya casting ya Next Gen Competition. Balobi Next Gen de makambo, Next Gen de suka. Tango nakolaki mama nanga lakisaki ngai bamapango papa atikelanga. Kumisa munene na yo koloe. Seigneur, toi qui connais mon âme, Je ne suis plus l'esclave de la paix. Dimanche à partir ya 20h kaka na Space Spirituel Télévision chaîne ezaka moko. Beaucoup landa biso pe na chaîne YouTube na biso Next Gen Competition. Pour plus d'infos, tapez le www.nextgencompetition.net. Moi je paye là samedi. Wana kini awa toza na place batekaka bamisuni bangombe toza 3h du matin omona naza bien pyjama donc naza bien pyjama wana kini omona place batekaka bangombe naza bien pyjama yokosomba bangombe mpona fete anniversaire ya ati na biso awa nyonso tokolikoloa mokimba tina sebomona baoteka baboudin biloko ya restaurant bazoteka biloko ya restaurant oyo nyonso ekei ti kuna eza biloko batekaka ngombe bamisuni awa bateka bambunu bomona bambunu sokozibina kolobaka centre bakotongola na kini oyo baforme oyo biloko eutaka na baprovince eutaka na baprovince bakona bikasa baoteka eza biloko ya french
ebiloko fresh euti na ferme na ferme wana ozwanga mwa libanda moke ezaka misolo eloko mosusu te bomanyama na ferme baye nango na centre na Congo tobenga yango abattoir. Sikoyo yo ozwanga nde na okota na yo fala ozwa kuna ntango na oyo ati kote bibishaza ya lokola na libanda. That's nice. We'll be not cool. Nice. Sanction na nini na bana ma visa vraiment ma visa et du coup on va ça avant fête. Nice for the party. As you can tell, we
Yeah. Yeah, gitu. Yeah. Nah. Tête en mou. Tête en mou. Você não comprou? Hein? Você não dá na praia, você não Oh, tête en mou. é. How much it is? The egg? 5 pounds. Ndobo omona boye tête ya ngulu oyo ezali $7. $7 na England. Au poubelle. Awa boza komona wana poubelle ya marché kingo peto na kati ya marché ya nyama mundele alingi bopeto boza komona bapoubelle ya minene mpo mundele alingi mboka nde bopeto kasi kingi bopeto ya biso toloba nini bomoni bavane bamituko eparke wana eza ya bacommerçant baye kosomba bangulu baye kosomba babiloko na bango ya kolia ya koteka na barestaurant bamosusu mpe eza boucherie aye kosomba mpo akende oteka na boucherie na ye yango bomoni mituka eparke wana baye na butu nde nabaki marché oyo ebandaka 1h esilaka 5h to 6h du matin me mingimingi 5h oyo bamituka etandami ya bacommerçant oyo baza na baboucherie na bango na bawenze batekaka detail baye kosomba en gros mpo bakende oteka detail bamosusu mpe eza barestaurant baye kosomba mpo bakende kolamba na barestaurant na bango nasi koza komona wana parking ya mituka ya place batekaka bangombe bantaba bangulu donc banyama nyonso tu oyo bato baliaka misuni donc wenza misuni yango mutu moko atuni ngai ozofilme nini yeyo natuni yo kosala nini alobi ayozwa banyama mpo akende kotika You come to buy meat here? Or to the restaurant? Ngai pe natuni ye oye kosala nini awa natuni ye soki aye kosomba nyama alobi ye aye kosomba nyama te ye aye nde kozwa nyama basi basombaki na internet aye kozwa aza kokende kotika ngo na boucherie kuna place batekaka to ye azali ne chauffeur oyo moto bomoi tootosolola ne akokende kuna aza na ye chauffeur batindi ye kaka aya kozwa nyama na boucherie akende kotika na boucherie donc mboka eza kofonctionne 24 heures sur 24 heures awa deja ezali emploi chômage ekozala te botala ye mpe aye kosombaka nyama bomoni toyokana makambo nazotuna ye You have a restaurant? You just a driver? Okay, thank you. Oyo mpe nauti kotuna ye eske biloko osombi eza mpo na restaurant alobi te natuni ebongo oyo kosomba mpo nabi ye aza na ye chauffeur aza na chauffeur batindi ye kaka aya kozwa biloko na marché azokende nango nde na restaurant boza komona mboka eza kofonctionne bachauffeur bagrand car misala ezosala butu mboka ezalaka boye ekonomi ya mboka yango oyo ekonomi ya mboka botala bakomi ferme oyo ezali grand car ya ferme eza kaka po ememaka banyama ya ferme mokolo nango aza fermier me na kongo grand car ekoma ekende matadi kozwa basima soki banini botala grand car frigo ya grand car ya bafermier infermier na poto aza na grand car po ememaka banyama na ye yaka nango na batoire botala batoire aza na baforklift oyo bamituka eparke ya bacommerçant bamituko oyo tobomona bavane bamituko eza coffre eza ya bacommerçant bango baye kosomba mais bagrand car tala grand car ezali ya bafermier eke na congo bafermier bato basake oyo tala mundele aza na esengo azomema forklift aza na esengo naza kofilme mundele esengo botala bato baza kosomba biloko mboka eza kofonctionne mboka eza kotambola na butu oyo toza
tokomi déjà à 2h 3h du matin pour marché ezalaka kaka bato batekaka bayaka na 22h marché efungwamaka 1h esili 5h yango boza komona makelele mpo bomona ambiance ya Londres. Londres botala oyo farma direct donc camion oyo ezali ya fermier moto abokolaka banyama camion na ye yango oyo omoni atie komo farmers elakisi fermier moto abokolaka banyama poto mboka wa Bangleterre eloko eza te mabele fertile te mais botala peuple na bango okufa nzala ndenge nini parce que ils sont bien organisés. Peuple akokufa nzala comment? Parce que le pays est bien organisé. Oyo basombi aye na voiture na ye asombi aza kotia banyama na ye asombi oyo basombi atie wana azozela ye alongwa mpo atia na mutuka na ye nasi bino mo boza komona bino moko banyama botala misuni eloko pamba mais Congolais azokufa nzala mpona manque ya organisation. Ministère de l'Agriculture botala emblème wana eza ya gouvernement. Congolais azokufa nzala mpona manque ya organisation. Ministère de l'Agriculture, pêche, élevage musana bino nini fonds de promotion industrielle mbongo bokoma kokabola ngo kaka bino na bino botia mbongo na agriculture, pêche, élevage bafermier baagriculteur bapêcheur bakozwa mbongo bacrée baindustrie botala bino moko couleur oyo suka ti suka eza neti premier riz ti pommabi toso toziongo na matete eza neti poma tete ti 7e riz soki toziongo na ndenge masina eza neti pascal ti kingasala suka to mikondo couleur oyo oyo nyonso eza bafermier bato bazosala na kati na kobaluka libanda na oyo eza kota basoso mais basoso bazotekela ngo na libanda na kobaluka libanda na explike bino kote ya basoso Kongo azokufa nzala mpona motema mabe tolinga mboka Kongo pasi eleki Kongo pasi eleki oyo libanda kulwa na butu masho eza na butu ngai oyo na baluki nazosonga mpona ngaki na filmele bino couleur mobimba mpo mona mboka eza kofonctionne na butu mboka botala bino oyo abattoir na mobutu asala na petro Congo il faut babomba ngo eza abattoir wana ntango Kinshasa ezalaki na population mingi te tozalaki ta su 1 million d'habitants mais aujourd'hui nous sommes plus de 20 millions d'habitants. Il faut to créer abattoir ya sika même na bakinkole bantsele bamaluku bato bakena kosomba banyama kuna boza komona kuna na libanda bato baza kosala misala na kobaluka kote eza basoso mais eza na nyama mopanzi awa toza na marché kombo nango Smithfield Market na kati ya London na capitale ya Angleterre. Marché oyo ya banyama elesaka capitale ya Angleterre mpe marché oyo eza na baprovince tu. Nakutani na sere na ngai azali from Nigeria, aza Nigérien, mama oyo boza komona aza Nigérien, nalobi ne aloba mingi mpona Afrique, alobi balider na biso matro ya Afrique, ozala Congolais, ozala Nigérien, mawatro balider na biso bakokosala mpona Afrique. Toza na balider ya mabe kalata balider na biso baza corrompu, balider africain. They will get house for them, you pay them with dollars. But we come here, come and do rubbish work. Toza na mbongo, mais soki toye poto tokosala misala eza na ntina. So they will be begging on the streets. Look at my country now. No matter you go to school, some parents, they struggle, sell their gold, sell a lot of land. Botala mbongo na Nigeria. Oto tangi oke université, mama futelo classe.
their life is going to be okay. Mais au moment aussi si classe ozosala yo kote me bakonzi ya Afrique kotinda bana na bango na poto bakende kotanga na poto mais moto asisi na Congo aza licencié directeur mais mosala eza te. Nigeria de Côte d'Ivoire, bana moto na Nigeria batema yango tekemawa. Biso tobema yango wewa. Look at that one. Some people they come to Yahoo boss because they want to make their family, they want to make their mom and their father, they spend a lot of money for them to go to university from the primary school to uni. It's not easy. So then we have something that alobi bato basisi classe mpona susi ya kosalisa baparent moto andima sala mosala asala pusu ateka sim card ateka akoma kosala échange akoma koteka baunité mpona susi alesaka baparent na ye po asa sorti mais c'est des licenciés. when it comes to the election, they give them taking money and then they will suffer for 10 years. alobi ke balider africain soki ekomi na baélection bazopesa bino bambongo mike mike ba $10 bapolo ba t-shirt alepo ntango okoma na ntango baélection bovote bango apres ntango bovote bango babosani bino koma efungola misu. My name is Champion. Sorry? Champion. Natuni ya kombo na ye, alobi kombo na ye champion Angola. Champion, nice to meet you. But just one question, what time this market start? Market, staff people need to be in 10 o'clock p.m. The market open 1 a.m. Alors expliquer un marché pendaka, batu batekaka, bayaka na 22h, mais batu kosomba bayaka na 1h, 5h du matin. So on Saturday they be open, and the Sunday night, Saturday, samedi bafungola marché te. Marché ebandaka dimanche ti vendredi. If you want to come tomorrow, you come in the midnight like 1 a.m. to Thursday morning. So Thursday night to Friday morning because they be open. Aza va expliquer na ba au marché banda. Comme nous faisons côté ba soso hein. Na sima na biso bozo mona za karto ba soso. Thank you. You're my brother. Thank you. Alamba ka biloko na ba restaurant ko bino tika na ba Baba shop. Comme coiffeur, panini, asa ko mobile restaurant. Ton restaurant oyo merci min sister. Nice to Thank meet you you. sister champion. Wana tokutanaki sere na biso azali Nigeria, Nigérien. Oyo bozomona nyonso bakarto basoso soso. Ah nyonso bozomona eza bachambre froide. Basoso, makolo soso, batenga. Donc kote kuna na nzebi ezalaki ya banyama. Mais nayaki mpe na filme kote bomona kote basoso oyo nyonso bakarto soso. Basoso ezolesa capital. Chaque jour marché oyo efungwamaka. Apart kaka samedi esalaka te po samedi eza jour ambiance. Mindele bakendaka ambiance bango église te. Na Kongo tozosambela nto mpo misala eza te. Soki misala ezali tokosambela ndenge tosambelaka te mpo samedi awa vendredi mindelaki ambiance. Look at this. Yaba. Keba, be careful. Toza komona mboka ezotambola na butu bato bajournalier te awa sont des salariés eza te ke libanais indien chinois aye kosala biloko ne ya moniato azofuta bacongolais bien te bino mona asi bomona bana mboka boza komona bino moko koto eza ya basoso. Botala bamituka oyo tobengaka na nge forklift. Botala kota basoso awa basoso awa nyonso basoso boza komona makolo ya soso basoso boza komona bino moko koto eza kota basoso
otala bato bazotravaille butu butu oyo eza kocreye misala RDC mboka na ngai bofungola fond de promotion culturelle fond de promotion industrielle crédit agricole po bato bacreye baindustrie RDC loka makasi RDC mboka na ngai bato bazokufa nzala po na motema mabe mboka Angleterre eza na mabele fertile te mboka Angleterre babiloko to eza artificiel RDC bakonzi bofungola mitema bakonzi soko ozwi bokonzi seke nzambe alingi kozala na kosalisa bato eno famille na oto soki kota banyama boza komona banyama tozoki kota banyama boza komona banyama eza ya koyinda na marché lelo nabaki na koexplike bino marché marché tozoki kota banyama tozoki kota bapoubele kota banyama tozoki kota banyama ngai wana bozomona nga apres kosola na mosi ya nigérien nazongi susu kokutana na mama bibishi ayaki kosomba biloko ya fete ya mama paster antirecho yangoyo eze pele na kati omoni look too many look oyo tozwi oyo totie imende na koti Bonsoir maman Bibi Shimoka. Voyez, tu vas le Viens, bana. On explique monter pour la sac pour la bakaki, les bien. Kadi, et là que bateau baza âgé on a voiture c'est pas quoi Kadi. Et hier ça je prie né. Voyez sac. C'est un gars le voyez Kadi na. Voyez Kadi na. Ça va bien. Ça va bien, on a fini. Ça va bien. On va dire, on va faire un Kadi, d'abord. Kadi. On va faire un Kadi. Kadi, à mon monde. Nous. On va faire un Kadi. Smithfield. 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 Abattoir comme Smithfield. Abattoir Smithfield. Ah, au moment où on a la shop là. Ici, c'est la famille. C'est la femme. C'est la famille. Mibali batamusa yango te eza ya basi basi nde moto bamemaka yango me lokola ekomi kilo ngai na ede mama mpona memango Laurent, this is a family farm.
This is family company. I just give you. Sorry? Return. Who's in charge now? The son. Okay. Bon, naye kotuna ye se mpona marché a expliqué natuni ye marché oyo ebandaka alobi marché ebandaka 1h01 mais bango bakomaka bango bateki bakomaka 22h babi marché kamamaka 5h mais mingi 6h soki baklia basili 6h bakangi tantôt mpe bato mosusu mpe basalaka commande na batelefone mpo bazela baya koretire biloko na bango nazotuni marché ekosaka combien d'année natuni yake mbongo combien marché ekosaka lobi marché apamba eza kokosa bamillion de million d'année botala ezaka badiama baor te pêche, élevage, agriculture, ils allaient beaucoup de millions de millions de personnes qui ont diamant. D'ailleurs, ils ont bambang boswa, balokum boswa, bambang boyiba. Mais bon, ils sont en agriculture, na pêche, l'élevage bakondi. Marché oyo, ils allaient marché en Angleterre, ils allaient marché en Angleterre, il y a Londres, mais coopération des alliés département Mouazaneti nakati ya hôtel de ville ne dirigeant marché a marché oyo ezali marché gouverneur a dirigeant moté ezali kaka nakati ya ville mais corporation donc ezali indépendant du gouvernement botala ba ndenge mboka eza kodevelope na marché a RDC toza komona ngai nazobenda kadi nde toza na pyjama naza na pyjama parce que marché ezalaka nango na butu okoya na pyjama okoya na poupe okoya na nyonso olingi okoya na nyonso olingi parce que marché ezalaka na butu nde nazokende pe na kemba moko kolala nalobaki yango eza makambo forme te nasalaka bino baémission nalakisa bino babumbafu nalakisa bino bayoji ya mbamoto awa eza makambo bayoji te awa zwangala famuna bukani hey ebukani te efana wana ekangami efana zela fasiko sikaze nasi tosisi marché tokosomba biloko tosombi eza ya feti jamais biloko ya feti banaki émission na bino bolinga po Fontaine nalakisaki bino baéroport nalakisaki bino kinbopetu awa eza makambo ya yo yobukani non eza bukani te eza ke ochongo boponi break nango eza siko
boye vana siko bien ye. Yeah, c'est bien. Mais aussi mbaba kuna ne. C'est vrai. Bana kini bomoni siko toza 5 heures. Donc bandi otana marché oyo bandaka lobutu. Bana kini eza makambo teke nalata ba yoji ba Versace ba ise miyake ba Alexandre Makwini te. Awa ezali makambo na laki pyjama na lamuki na tongo na eko expliquer bino marché. Comment la police a joué avec sa police, la police. Ah, elle a dit qu'on a marché, on a filmé bino marché. Et ça m'a comme marché na pyjama. Et ça m'a comme yoji te. Parce que tu as vu que nous avons un yoji, nous avons un Versace, nous avons un Issey Miyake. Biloko wana to eza nango. Mais biloko wana ndi yango bomi mboka. Ah, toza ko la tsabino. Réalité à poto, ceux qui n'ont pas pyjama, ceux qui n'ont pas poubelle. N'est-ce pas marché oyo, bah quand on a boutou, il y a un moment où on a pyjama, quand on a un ndako na kemba moko kolala. Ndato kutani mbalasima na même heure lundi, mercredi, vendredi na question time. Bino mo bomoni abattoir ya poto. Ezali bakolo nango ezali Corporation of London. Bakolo marché on baza na ngwebele baza na Pulingate market kuna bateka bambisi nikomfuna ke filmele bino ka marché bambisi mais awa eza kaka ya bangombe baza na marché bambisi baza na marché biloko na biloko bisika nango nde tokutani malasima bye bye. Bon siko tosisi marché pomoni tokoti na mutuka tokoni kozonga boyembo na bakamion ndenge eza koparke oyo nyonso bakamion bakomersa baye kosomba biloko biso lokola tosisi marché na biso tokoni kozonga ndako tokomi okende ndako na asi bomona à Londres tokomi 5h du matin bodécouvrir mpe quand même Londres na 5h ndenge nini mboka Angleterre na 5h ezalaka awa toza na période ete malili mpenza eza te toza na ete malili mpenza eza te tozoluka nzela po nzela ezalaka mwa compliqué awa po nzela bokoyela kozonga ekomaka nzela mosusu donc il faut boyeba mpenza nzela bien awa tozalaka kotango babenga yango Trafalgar Square kote batekaka bambisi mais koma marché eza Smithfield Market awa toza komona biso wana tozoluka nzela po tokende toza kokende totelemi na fe tozosala calcul toyeba nzela nini toza kokende parce que toza na mwa complication ya nzela yango moni tozolinga toyeba nzela nini il faut tokende bon, ben, on vous a perdu ce photo. Tous on a trafic light, on a fait si jaune. Autant la mboka n'est pas organisé. Mboka est organisé. En tout cas, à Londres, à 5h du matin. Bao kaka mboka Angleterre, Londres, pays ya Queen Elizabeth, pays ya Manchester United, Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, awa siko na kati ya capitale place à Chelsea, mboka Chelsea, na Londres na 5h du matin, bo vivre quand même Londres na tongo ndenge nini ezalaka na 5h, parce que marché biso to sisi 5h toza kosomba ndako, awa tobungi tozoluka nzela ya kozonga ndako poso bosalere bobungi eza neti bokeleki maluku bobungi nzela bokende bima na kikwiti donc po bosala tout po bozongela nzela ya bien po bozonga nzela ndenge bowuti neti bamasina balemba bamatete donc yango moni awa toza na mwa complication toza koluka nzela totie tomtom totie guide tomtom oyo elakisaka nzela tochango azongisi biso siko nzela oyo tozongi so na nzela marché parce que tobungaki
mpona koluka nzela ya bien boza komona mituka eza te parce que toza na 5 heures du matin bozomona bino motongo etani na wenze botala bagrand car oyo eza bafermier parke awa bagrand car bafermier place baaka na bangombe na bango awa fermier na fermier aza na grand car mais nakini grand car ekoma ele moko soki ya banani mais un fermier un pêcheur tala bino moko bafermier bayetika bambisi basoso na bagrand car na bango eza bagrand car baloué te fermier aza na grand car na ye pêcheur aza na grand car na ye éleveur aza na grand car na ye agriculteur aza na donc tozongi su nzela marché bozomona eza kozela bango na bagrand car bafermier bazokitisa babiloko ye mosusu eye déjà mpo lobi mpe marché kocontinue baye kotika déjà biloko avant biso tozoluka nzela mpo tozonga ozomona Londres na ntongo a toza 5 heures du matin nazwi mwa tana filmere bino kobanda marché ti kota ndako na ngai oza komona tozoluka nzela mpo tobungi mpo awa kobunga mpo eza komplike banzela ngo eza bobenga basens unique banini sikoyo tozongi mpenza na nzela oyo esengi tokende ndako totelemi na fe totelemi na fe ngombe na kongo eza cher soso na kongo eza cher oyo eza bamile bango mo bazofabrike baosala soso na ferme biso biloko to importe eza vrai toke mboka eza organise traffic light botala bino oyo nzela wana batrain elekaka likolo na pont wana batrain ezokende baprovince ezokende baquartier ya bato mosusu botala mboka na 5 heures mboka eza kofonctionne économie ya mboka eza na butu na ntongo bato balamuki bazokende misala bato bakokende olivre biloko botala mboka na butu bomoni trafic eza te embouteillage eza te parce que toza 5 heures du matin bozwa po occasion bomona quand même mboka baninga na 5 heures du matin babisi déjà ezosala botala babisi polele polisi bazoleka wana liboso de terminer le trafic light, toujours on a fait, il faut respecter fait. On a fait ça, mais na Congo, fait un gilet ça la raté, fait quand on parlé du peuple robot, va tirer le robot à Koufi. Alors, est-ce qu'on dit que le trafic light va faire ça? Ce qui fait Koufi, il faut faire ça, notice que fait Koufi, il va y avoir comme ça, on va télé, il va y avoir comme ça. Botala na 5 heures du matin déjà babis tozala na babis à butu na babis à tongo eza babis ebandi tongo babis ebandi tongo fepe si biso wana tobandi kokende koto quartier babengi yango Trafalgar Square quartier oyo eteka bambisi banyama te koto eteka banyama Trafalgar Square bambisi eza kota East London Bullingate Market omoni toza tongo 5 heures nzeleza kimia nzeleza pena kimia bozomona ndako ya bavitre oyo ndako ya bavitre ezali station ya train ya métro train station bozomona quartier yango komona yango Trafalgar Square na gauche ndako bozomona ya vitre ezali station ya train eza ndako te eza immeuble te eza building te eza station ya train lokola gare centrale nayebi te na Congo mpa gare centrale nayebi te station mosusu ya train ezalaka na matete to na masina otala bino moko station ya train pepesi station ya train yango oyo bakomi
namoni yango te eleki namoni koma station de ménari des entrants ferroin oyo pont tozaleka likolo ya pont ya fleuve donc pont likolo ya fleuve eza na kati ya capitale fleuve oyo etourna angleterre babaka ke Londres eza pays aquarium parce que elingama toujours na bamai bozomona nyonso eza gare ya train na mopanzi wana na gauche eza gare ya train biso toza likolo ya mai na se ezali fleuve oyo baimmeuble kaka batongi ya basociété baimmeuble ya basociété boza komona maleko wana kolakisa bino na kofilmele bino hôtel de ville po hôtel de ville eza kuna bocompare bino moko hôtel de ville na biso na oyo ya Londres botala immeuble awa bagangela baimmeuble te mais na koma so botongi kamwa eloko moko hôtel du gouvernement botongaka mwana bokomisa baimmeuble lix baimmeuble oyo bamundela mona atomine kaka tanto mpe na kati vide tolongolaka meme toza na 21e siècle tolongola bakongole esprit ya kilix bakongole bamonaka baimmeuble lokola lix batonga mpo kongole azomeka ngo lix parce que yango lakisaka na mboka na basalaka eloko te batonga nzela kongole amona ngo lix batonga immeuble aba immeuble eloko pamba immeuble eloko pamba eza nango normal eza nango kaka lokola ndako biloko bozomona nzela calme parce que toza ba 5 heures du matin nde nalobaki tosisi marché toza kozonga tozokende ndako tosisi marché tozokende ndako ozomona nzela eza calme nalingi mpe kodécouvrir quand même bino bato wana Kinshasa oyo boyebaka Londres mboka Chelsea ya Manchester ya Crystal Palace ya Tottenham ya Queen Elizabeth boyokaka kaka bomona ngo ata na video kosala bien mpo bakonzi batikaka kokosa bino awa na kati ya rond-point batongi cinéma oyo ezali cinéma moni oyo na kati eza cinéma nati bomoni afishe ya film ezali cinéma batongi yango na rond-point donc na rond-point Victoire batongi cinéma neti na rond-point Victoire na rond-point Mandela na kati botongi cinéma immeuble na gare centrale botongi immeuble na kati ya gare centrale na ba rond-point botala mundele ndenge aza koevolue mboka nde me biso po tosala yango na koma ezaka mpe eloko bote mponga na okamonanga te me na koma ezaka motema mabe bakonzi na biso mingi baza badiabolos yango tolobi bambongo bozwa bambongo boyiba oyo gare okomona yango Waterloo oyo bozomona na droite ezali station ya train okomona yango Waterloo batrain utaka bamboka nyonso tu eyaka kotelema wana elongo ekoma na King's Cross awa tozokende direct na ndako na ngai botala ndenge azokatisama apesi clignotere na ye me na koma bato bazotambisa bachauffeur bapermis ya malongo eza te oto ekole bakenda te bozomona awa popesa clignotere wana King Bopeto Gentili Ngobila gouverneur omoni King Bopeto yango wana bagrand car ya King Bopeto na 5 heures ezolokota deja bapoubele botala mutu nyonso na ore nzela eza na ore bisi ezobema bato polele gara bisi yango wana soki bastop tobemaka biso tozokontinue kaka na ndako nazolinga bodécouvrir Londres na butu na 5 heures ndenge ni Londres ezalaka toza kokende botala batutu bazotambisa na ore na 5 heures voiture nyonso minde peli jamais omona voiture moko boye far moko ezopela te clignote ezopela te mais roulage akangaka bango takangaka bajipe ya lix mpo abi kuna kolia jamais akangaka bachauffeur taxi oyo baza nordre te jamais akangaka roulage akangaka jamais baesprit de mort baesprit soki nini awa bato bazotambwisa na ordre fe pesi rouge moto atelemi nazwi mwa confusion na nzela nde tozokende omoni fe pesi vert bato to bazotambwisa na ordre mais na Congo désordre lwewa mpe akomi lwewa nde moto azosala lwa na Congo
na désordre oyo ayebi kotambwisa te. Tobungi mwa nzela ndako mwa confusion banzela eza kokangama sikoyo ifo tobungaki mwa nzela tokotaki mabe mais totelemi toujours tozorespecte mibeko ya nzela totelemi biso wana tobandi okende mpo fe mpesi na kongo baza na culture ya korespecte trafic bafe bozala na nini na respect ya nzela développement mboka eza partout na agriculture élevage pêche mais eza mpe na korespecte mpe mibeko congolais soko ozala mposa mboka ne développe banda korespecte mibeko soko olingi oyeba mibeko ya code de la route kende koyekola otala tozotambwisa na code de la route mais kamisanga mokomosu na okende kongo na otambwisa roulage ya kaninga mais roulage wana na lekela mama code de la route otala awa mboka ezotambwa na code de la route mutu nyonso azorespecte bandi na ye mutu azosala zigzag ya bandi te ata big john ana permis te mais quand même ayebi code de la route wana station essence botala banzete na kongo bokata banzete nyonso kota limete bokata banzete na limete nzoka nde bandela azolona nde banzete chaque jour mundela azala banzete te azosala to alona banzete me biso toza nango naturel me tokomi kokata lisu banzete babisi ezosala mpona bato bakende misala eloko nazobeta sete alokwa towana nzela code de la route congolais respecte code de la route wewa respect code de la route congolais respecte code de la route wewa boza bakonza mboka te bo respecte code de la route bachauffeur a combi baesprit de mort bo respecte code de la route bozo créer bambouteillage parce que bolingi kopesa nzela te courtoisie routière eza te botala yango nzela tozokende toujours na code de la route malgré touti wenze me na profite mpe mwa leso ya code de la route mpe na explike bino awa tozokende na nzela botala chauffeur azalaki liboso na biso azorespecte code de la route omoni atelemi apesi clignoteur na ye parce que ye azokende tout droit apesi clignoteur mpo kozwa gauche biso bato ya gauche totelemi awa mpo tokozwa gauche apres tokei banda toutaki na ye kuna toujours respect à code de la route bomoni signe wana etie gauche bata tout droit signe wana etie tout droit donc mutu to aza korespecte fe epesi mutu atelemi ntango eza rouge jaune epeli vert epeli elakisi tokende biso wana todemare toke na kosala émission moko sur code de la route mpona tangisa bakongole code de la route biso moko efo tolingana mboka na biso moko tolingana mboka na biso bakonzi balingi mboka te me yo peuple elinga mboka na yo oyo mboka esi ekufa nango bolokola mboka ekufa kasi tosekwisa ngo tosekwisa mboka oui yesu asekwisaki lazare siko toyebi mboka ekufa oui tondimi mboka ekufa me tosekwisa mboka elingi naza te lokola mboka ekufa biso lisusu toya tokunda mboka elimo te mboka ekufa oui mboka ekufa yesu alobaki lazare bima biso mpe pepe congolais toloba kongo telema kongo lamuka lokola lamuka ya Martin Fayulu tolamuka papa Tshisekedi a dit prenez-vous en charge tomise la charge biso moko otala ne bato bazorespecte code de la route mais awa omona fia jamais ozomona même na 5 heures bamituka eza te bato baza korespecte
bitu eza deya bato na makila mais na Congo na boulevard du 30 juin na butu moto azorespecte fe na butu te ezalaka te yango ya baaccident esama na boulevard du 30 juin na ba 5 heures odouble fe na butu okaiti oza yo moko na nzela ntango mosusu azobima we pa otutani awa bato respect à code de la route eza na bato na makila ntango moto azwi permis aza korespecte code de la route toza na respect à code de la route lelo ezalaki mpenza nalobela code de la route te nauti wenza banyama wenza bantaba bangombe misuni mais na profite quand même nalakisa bino Londres na ntongo na 5 heures oyo bamona na jaune eza caméra na prince omomba bacaméra partout bacaméra eza partout eza kofilme soko double fe caméra ekangi yo o bisi eza vide eza bisi na ntongo eza vide eloko na obeta sete eza makambo code de la route mundele aloni banzete bota banzete baloni yango kala te po mundele aza na mposa climate change makambo etali climat mundele azolona banzete me biso tozokata banzete tala contraire ya Congo Afrique mundele aza na mposa nzete biso tozokata nzete na limete bakata banzete na boulevard limete ntango tozakokola banzete wana ezalaki très important wana ya jaune likolo ezali caméra o caméra awa sikoyo tobimi quand même ville tobandi okota na cité tobimi ville botala nzela mundele na 5 heures du matin mais bato baza korespecte code de la route normalement nzela oyo ezalaka bisi bavoitire ezalaka ebele mais lokola toza 5 heures bavoitire mpenza eza ebele te quartier oyo tokomi komi nango Brixton eza quartier banoir oyo bautaka Jamaïque quartier mopimba bato bavandaka bato bamila banoir bavandaka na quartier oyo boza komona kuna badesine bato Brixton Academia eza sale boza komona Brixton Academia oyo bookaka ntango baministre balongwaki pa Koffi Olomide bakendeki kosala orchestre nango komi nango Academia Brixton Academia yango oyo Koffi Olomide abeta awa Fally alingaka beta awa me bakombata batelemele Brixton Academia eza quartier banoir salle mythique oyo bookaka na sango Brixton Academia yango oyo Brixton Academia oyo nyonso oyo salle eza na kati Brixton Academia eza na kati awa Brixton Academia bana kin Brixton bookaka na sango yango oyo Brixton Academia yango oyo Brixton Academia yango wana Brixton Academia ekoma pe otu Ticket Max maison eza baaméricain mais eza na Angleterre batekaka bagriffe nyonso sangi donc aya lokotaka bagriffe nyonso soki etuli eye epa na ye ndako moteka bagriffe nyonso boyokaka komi nango Ticket Max o Max Spencer maison ya Queen ya famille royale balataka wana station ya Brixton yango oyo station ya métro ya Brixton quartier banoiro quartier bayanke mais ekoma mwa discipline kala na quartier oyo ndeko okota te surtout soko outi Afrique sika ozoloba anglais bien te awa kozwa frappe na yo sans sali loko oyo lambefu na bango commune na bango yango oyo commune ya Brixton Academy yango oyo oyo bozomona Brixton commune ya Brixton pardon église à Brixton tout droit
Shonoka. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate Dele sage Miami Koba Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Kolia ya pasi kelasi Hospital ya biente Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne